les bouchons. Et parmi Bassi, on se donne l'église dans le monde qui s'appelle la Tiffany Azati. Sont au monde là, ceux qui ont bien Azali. Maman Tiffany Azali, je m'en ai fait préparer ma lame la journée de l'hiver. Minuit na zéro Bassi ni balena mobali mongai, to bunga to ebi masoko kotoni soko ta samba nini na zéro ko pas cimetière. Ni ko so prospérer. On va dire que kola na quartier ba kamara ko tanga ba fungoma, mais il moi ya fungoma. Et vous avez passé que na boki ya molimo, et c'est à kufa na ba relation, ata ba ni fiançailles mwana musuka suka fiançailles mais ça la ni. Et kufa peut la famille na ba moto ko ta ko tata ko mama. Bayanzi babenga kin suidia babalela déjà mutu na butu lova amen. La rencontre des deux fils uniques maman frère et fils unique de père éternel c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nangaba koto fils unique ya tata à résurrection, ne fils unique ya maman on va s'occuper de kunda koto basoya yo abanze basoyemba koto basoyemba papa kunda nterima ya fils unique ya maman banzemba baka basoyemba kende bana mu papa banwarisi baleli kende bana au revoir kote yasuka mama kende kote basoka kombo na Yesu elekinyoso kombo na Yesu elekinyoso kombo na Yesu elekinyoso kombo na nguyanyoso ona bakombo nyoso na se kombo eleki Yesu ezalite koto basoyemba au revoir koto basoyemba o inene mama zina kichuka makangi baraje na tatatrofe ba yeba nzembo wana et la ma passe ya humiliation ba famille bele balata biso ba bilamba ya botu mutu atanga atangi ba yesuka na kingabwa 15,000 francs par jour. Voyage à Moudou. Na ba gawo ni sai to sege mtu ndaya na mungwa na mabili esiko za simba okaba aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien kokoma mokontima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafu
ngai tozali basie en Christ mais ata plus ba ndeko to kotami tata moko na ba kusi toli amen to ba ni lolo ti atongo na pesa témoignage o asa de pesa prière na biso na Christ moko to to uteki na lobo na ngaba eza prophète Obed tozali 3 personnes hier ngai Obed so to teli na prière l'eau les boucha et parmi basi nous sommes dans l'église dans le banc qui s'appelle la Tiffany Azati so de obondela so ki Obed azali maman Tiffany Azati je m'en fona se préparer madame la journée de diable na bolala ba pongi penata 4 hectares pongi peut-être ko bana 22 na tika ba mona mata ni suko do yaza mwasi na kati ya Yesu lokola mobali donc na biso nyonso na kati ya église dans le banc qui s'appelle lokola ye Azati so to bonde na fona la ba pongi belé na moyo pour éviter que zo banda so ki ya mati ko meda mati na fona mata ni suko kasi to bi amen ko biga bongo oya zali longa la mona kesa na mona loji Yesu ki loji zali Jésus Christ c'est pas zali so ki Satan na Jésus Christ c'est pas zali so ki loji za éternel que la Satan na Dieu créateur azali nyonso za loji de Christ azali plus que loji obi amen donc résultat maman ko esa ba prière ya 15 ans ya 16 ans ya mo sale ko azali ko kenda ba luzizi na 2009 ayebi na minuit na 0 basi ni balela mobali mo ngai to bunga to ebi masoko ko toni soko ta samba nini na 0 ko ba cimetière na bibosa liboso ngana zana na sima Jésus na maman fani soki ba bimeli biso bino ko ki matanga na se défendre na yebi te abi to ke de kanga yo nzambe te to koma luzizi la na 2009 na 0 to bondela et résultat na ye eza prière et asa humble asa mutoni ko na muta souffrir na 2018 on a gagné loi dans la capitale Angola nous avons fait ça comme moi visa dans la préparer album na ye na 2018 esaye parmi visa on a fait ça comme moi tika tenzambe à part pour le amen mon thème ce matin je serai court et on va naviguer dans la prière thème na ngeza ni Jésus Christ notre résurrection bien aimé il y a des aspects de la mort na vie et ça a des aspects à l'humain. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Amen. Mais parmi les aspects où ils ont passé les années du roi, il y a mon livre. Alléluia. On a dit qu'on fait d'ailleurs dans le soto. Mais on fait dans mon livre dans la spiritualité. Car en réalité de l'homme c'est l'esprit. Peut-être mon livre on doit tirer la physique en ça. Physique, jamais on peut dire mon livre aussi la spiritualité des plus fatigues. Pour spiritualité, il faut vivre à prier, à vous connecter, à vous localiser, à mais c'est matérialisé dans mon kilo. Il y a Pierre a dit Jésus-Christ dans son monde, mais si vous avez beaucoup failli, je me sens à moi, le rôle de l'humain, il y a la Pierre, il faut le tout faire de la mission. Celui qui vous fait arrière, toi, Satan, avec un fin à Pierre, mais un fin à démon, à côté de la Pierre, les amis Pierre, il y a allé où tout le monde m'a l'autre, Satan a réclamé, à ce moment-là, le rôle va dire dans le Kairasa, mais Jésus n'a pas la bête à Satan, au sommet de Satan de Bokufa, en réalité, il y a son fin à Pierre, ma fin à Satan, la rose est à Pierre, pour Pierre, on a pensé, il y a son fin à Bokufa, amen. Pierre a n'a la physique, il y a gloire, il y a nom, il y a le coup, moi, Yesu. Ok, Yesu a dit pour ma capote, Yesu a dit pas pour faire la gana de sa dans la tombe, le loba dans la Nazaria, le loba dans la amen. Le roi, il y a mon livre, le roi, il y a un sorte de ça, n'a pas de gueuler dans mon corps, n'a ma botte, la mission, ma couffe, la maman, la monnaie, la couture, c'est là, le amen. N'a couture, la n'a moi, il m'a eu là, et ça dit. Attends, moi, c'est qui tombe, attends, ça demande la chose qui peut rwandais, rwandaise. Mais le corps, la spiritualité, là, il se confond. Na physique moyen il va lever la yo et ça dépend de mon livre à kufa na musala ba ne ko le ba ye ata azo ba diplômé ye licencié gradué moi ba zoyer et ça te parce que na mon livre ne si ba ba musala ya kufa et ça so malade azo be na physique na mon livre ba ko ye ba kanga ye ba beta na ye ko ba tolo tolo ba mo ya après un mois ba petit flèche à Christ à expliquer comment que le pauvre que l'hôpital malamo ba biki parce que spiritualité c'est un coup fort de l'obéir amen et bien là je vivre ici un coup fort de la relation
mais baninga bazo prospérer on va baninga bakola na quartier bakamara kotanga bafungoma mais yimba ya fungoma et vous allez passer que na bokili molimo et c'est à kufa na ba relation ata bani fiançailles mwana musuka suka fiançailles mais ça la vie et kufa peut-être la famille na bango tokota kotata ko mama to na mboka o ya mote na bazwa ba boma ni bana na ye ata deni ata latingengeni ata melita fwe ata te ba idrokino no ye libale mona ye ezate parce que na buto si baba bali siye akufa. C'est des réalités qui se passent dans nos pays. Il y a pas privé de côté mais surtout sur la résultat ya bandu de bana na amen. Nous sommes des bandu. Et ba Congo des bandu. Ba ndi ba makambo na solo. Yo mona mutalati mala mais na buto si ba boma libala na baba lisai. Na moi moi kutandala libala ezate. Fiancé ba dit 3 ans 4 ans. Yatika na toka na mama somo na parce que baba tena na santé weza mukindi kurubi amen. Naza munene na katsalelo. Pour la nation tout est pour ça. Alléluia. Ni les gens qui font ça, ils ont examen de conscience, ils ont ça à moutou. Ils sont des canards. Pour ce qui va dans 2023, ça passé. Ça va examen de conscience. Ça va bien, il y a vie, il y a ça ne va pas. On a beaucoup de fois. Oui, il y a ce que va dans la croix, mais tout ce dans la rose. Bah, moi, dans la rose, bah, ce dans la croix. Rose, c'est sa fille à Élise, fille à Essengo. C'est ça va venir rose. Mais Jésus qui s'en va dans la croix, la fille a passé à l'humiliation. Moi, on a Bexébou, moi, on a Joseph, moi, on a Marie, ma bête, ma sète, ma voix qu'elle a Yesu, ma lomo, la yélu, la mati, la mamoru, la croix. Pour la chose que ça va dire, papa, avec père, tout est payé, les rois à la rose, comment les rois et rois. Les rois à l'autorisé à ma cause. À côté de la fille à rose, mais ma voix va dans la rose, ma soukaka, na croix. Les occultistes, c'est le monde de la terre. Mais nous sommes chrétiens qui vont dans la croix, pour sur la rose de l'église. La mort. Bible le dit pour la qui maman. Et c'est qui la maman fait via la roue. Na mobali ne bataki kombo na biso mboka mboka te bataki ba mention kombo mention na te ya mobali te babeli ya veve donc ba veve c'est quelque part c'est na mobali mobali akufa pour moi na ko utana ne ya tsala na papa na tuna biso to kusi ba papa quand ya basa to bine vie ko papa sa femme heureusement vie ko ko biso passer pour la sa chrétien ba amen chrétien vie ko ko me le passer ko le ka bonza bete pour en soukaka mama oya sekina mobali akufi babota kaka mwana moko ya mobali na batokota mama sota la mwana soko na image ya mobali na yezo consoler motema adefanya na milanga muki pe bapondwa ya lambi mama lambi bale akalo basi bakoni c'était fille na mama balona na village ya Naou na kata Israël okufela mobali za facilité obanyeli fi asika je vous na bagage à 60 au bas la suite faux à la bande ba mibali basunga ba amen si vous ça na moi na tête et vous pouvez après 2 à 3 jours kufi mais il reste ma maman on va dans le monde on va venir fixe unique après quelques temps il me met de moi na bataka pe malade ya kufa te ba bi akufi et puis souvent révélation na katwa pour te comprendre. Babi après quelques temps, à ce qu'il fait via mon mari, non moi n'a pas mon fils unique ya maman a couffé. Dans ton quartier, il y a Valérie Sarayo. Bien aimé, s'il n'y a rien de marche dans ta vie, on est là, tu te le vois avec. So ma promesse, ma théorie, ça va être dans ma wombi bondela. Nous avons la construire, c'est la prière. Dans la présence de Jésus, tout peut et qu'on soit solution de la nous so makamwesi mate voisin ko boye misabete ni wana sabone tamboli nolo mutuma mama oya kufi mobali je crois balela ngo mawa mobali kufi mais heureusement asikele mwana mobali akobala akomultiplier famille pour mwana mobali ya multiplier la famille to le bien amen kombo papa ko longwa te ba tsala kombo na ye mais moi si so la mali mobali ko tsala kombo famille na ba alléluia. Après quelques temps je non moi donc fait donc orphelin à papa à Koufi à ta quartier balela mais solution
vous avez une relation peut-être une relation n'est plus fille vous avez dit que vous avez après année sur que la katikati fils unique ya maman veuve akufi baleri tout le monde m'a et jour enterrement le voilà enterrement makambo bania le voilà enterrement bien le mena déclarer à tout le monde ya lelo na alliance nzambe ya ndeko na ngai ya chifani mukwa na lobi mutakokunda yote okokunda maloko na batunia sote afa ya kotisa mutuno na saya mampele foti na milemo na mopili oyo yozaye kufamable avalota ya Jésus-Christ ozaye ya mamable lokamable eshuromable ekufamable okokufa lokola batunde na lobi okokufa lokola batunde soke na kololo na lobi okokufa na mama fixe ya Jésus-Christ na ta marke ata malade elati nzoto ata rhumatisme continue ata hypertension na lobi Jésus-Christ notre résurrection akosala nini akosekusa yo londo ya kolia yote na lobi londo ya koboma yote eglise akokufa te eglise okokimoko takopanzango obanga eglise eza singasinga na biso te ya biso bazali ya bango mpe bazali nini bazali alleluya ekoma mokolo ya résurrection kokunda ya nasali nini oyebi mokolo lazare akufa bakamona biloko lazare wana na amen nazalaka mpe mokolo wana na molimo lazare akufa Jésus-Christ ayebisi Marie wana yangete yangesi na makala kokotela biso kuna na suka kuna bayebisi ke lazare kusi na yo kusi na yo amina yo azobela yoka pe Yesu ngi mukambanga boyebisa Marthe na Marie lazare maladi wale konimena liwate eza ko gloire ya Nzambe sana ni ekumisama Jésus akeli suna kumbwa te babi maladi ane se grave boyebisa Marthe na Marie maladi wana ekomemena liwate akena selemba asoteya babi lazare akoti na koma na lobi na milo boyebisa Marthe na Marie maladi ya lazare akoti na koma ekomemena liwate bayeli esangwa misatu lazare akufi boyebisa bango ngana za direction 4 jours de kokia ye batakanzi bakomi kotsora ye basimeli ye mabanga tala ye mwana Melisée mwana Charpentier mwana Joseph kasalobaka ye aza nzambe ye aleki Moïse na Eli ndenge ndeko ya kufi aliaka bafufula ndaka bamarthe na ndaka bamarie soni te 4 jours crusade ya poli tala ye bazona bayeko na ye marthe ya yama yesu abi nkolo soko ozalaki ya ndeko mwa kufi te marthe na ye kusio na za résurrection loka marthe alobi Jésus na yebi ke akosekwa mokolo suka marthe na ye kusio na za résurrection otielinga ye wapi Jésus-Christ esi apoli solo na ye biso marthe apola teka na za busekwa na lobi na kosekisa ye loka marthe na yebi akosekwa mokolo suka marthe etalinga te ata poli inane ata poli 3 ans na mabele ata poli 4 ans na Jésus-Christ na za résurrection ozeli ye wapi na mema ye na cimetière balongola linganga abenga lazare na kombo lelo mabangi kofongoma na kombo ya Jésus-Christ ata bakunda yo na mai ata bakunda yo na zamba ata bakunda libala na cimetière ata bakunda voyage wana na Congo
Jésus-Christ de Nazareth, notre résurrection. Pour vivre pour votre Pâques, le roi n'a amen. La destinée de célébrer Pâques, mais il sait quoi déjà dans le temps maléo. La nouvelle manière déjà aussi va vous la vérité. Moi, les années du premier jour de la semaine, tout le monde va s'amener à plocher Zoya, au lieu de témoignage pour lycée possible à nous. Lycée possible à nous, amen. Lazare a ses propres chutés. Tu vas caboler ma costume à Lazare. N'a dit l'homme à Lazare pour son mourir à couper à caboler à l'homme. Amen. Parce que la main de la chemise de la cabola. Donc Lazare a ses poids. Eh, il y a besoin de ça. N'a dit l'homme à Yosa Yoga soit et besoin de galéro. N'a dit l'homme à Yosa Yoga il a main à soit même à mourir à mourir à besoin de galéro. Oh Yosa à soit santé n'a pas qu'elle n'a pas mourir à mourir. Mais l'homme à soit sur ici là yo. À chemise à Lazare et Zoka. Parce que c'est ma costume là yo. Parce que c'est un poli. 4 jours, mais on a une reconnaissance à Jésus qui s'en ensemble. Parce que la reconnaissance ensemble de Marie va rater. Parce que la reconnaissance Jésus qui s'en ensemble, comment va se faire moi dans Marie en biologie, moi dans Joseph en biologie. On a Jésus qui s'en le véritable Dieu. Parce que ça dit le balançant. Jour intérieur au cas. Parce que chez nous, moi dans l'offre, on scellé dans le cortège. Gombe na mambo. Alléluia. Il y a Israël. Sur le point de l'événement qui est dans ma cala contre la mission. Jour intérieurement, bande la radio, à ce cercle dans ma pégala, n'est pas comme ça cercle. Pour assister à comment balamoro. C'est vrai qu'on est à la question que vous avez figuré dans ma cala, dans les corona, nous allons intérieurement. Sur ma médica la diable, n'est pas dans mon coup, à tirer autour, sur ma diable, par ce que c'est dans le poisson. Sur ici dans les pégas, fanfare les hommes, dans une foule de spectacle, parce que vous passez des coupes d'agir noir. Ya. Je commence ya. Mon frère Yaka, pour ma famille, allez ça pour la ministre, pour la prière à Dieu tout mon frère Yaka. La rencontre des deux fils uniques. Fils unique de maman fière et fils unique de père éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas quand on fils unique, il y a ta résurrection. Mais fils unique, il y a maman, on va s'en faire de Kunda. Quand on va s'en faire, on va s'en faire. Quand on va s'en faire, on va Kunda intérieurement, il y a fils unique, il y a maman. Bazem maman, quand on va s'en faire, kende madame papa, Banoirisi Valérie, kende madame. Au revoir, côté Yasuka, maman, kende. Quand on va s'en faire, Kombo na Yesu, Elekinyoso. Kombo na Yesu, Elekinyoso. Kombo na Yesu, Elekinyoso. Kombo na Nguyanyoso. Ona bakombo nyoso nase. Kombo eleki sezalité. Koto basoyemba au revoir. Koto basoyemba o imene mama. Zina kitsuka makangi barrage mataka trofe bale banzembora. Zina kitsuka makangi barrage mama. Koto basema nzembo mama Fati. Ya mama Fati kwani album na binisa koto. Basoyemba nazo kembo haleluya. Hosanna naya. Basoyemba nazaya. Jésus na musika mone la rencontre des deux fils uniques. Jésus a dit wa sa mwana mama, mwana sa mwana papa. Yesu ayoka mwana mawa. Et ça va tomber ma sécurité pour téléviser. Akitisa epembe. Événement bazota. Anga salani. Yesu pousse à tirer le bon de c'était ya fils unique ya maman. Il est fils unique ya tata de mon éternel, le créateur créé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Zama tambola kina Moïse, zama Daniel, zama Azaye moi na tata et de la paix éternel. Jésus-Christ n'est jamais na tata a tia le bon que le père raconte les fils uniques. Moi na ya maman la kufaki, na moi na ya papa wa sa résurrection. Yesu a tia le bon que moi na fils unique ya maman. On est là pour parler de message. La bukatika yake tongo ya lelo. Oyo na sokufa na vina mese na rayo na tokwa lelo. Na zoka mujuma motie. Oyo sokufa na santé na yo. Pare la joie ya kufa. Familia ya misaka sur le mur. Ne laisse pas nini. C'est quoi? Pare la joie ya kufa. Osuna na sekando la. Okusa na fendo la. Okena na
Je sens la présence de Jésus-Christ. Donc, maman Fanny a dit c'est tout le monde là. Donc, elle va chanter pour les bébés dans la présence de Jésus-Christ, c'est ça. Bon, ça n'a pas passé. Ni les gens beaucoup font la vie. Au combat que ce madame il a mis 2000 francs à tombola. Au cas derrière on a kanganadia bengi mon qui fait et vous va pousser par la scène va lever va $100 va faire au crédit na va ta loge quand il va au crédit c'est pas va tomber va flat quand il va payer elle l'autre écoute on a 14 ans à Tchétché va donner ici ma barre sur la lème maona il y a des supermarchés dans les bima au y a des supermarchés attaquer une marque ça prend attaquer $10 sur ma crème au y a bien côté où ça finit nous se couffons à vie et les autres sont bons il faut aussi so bakunda famille na bien la famille botata na mboka na bami na bayanzi na bamba na badinga bambuna na kasai na baluba na bangala bambo na batetela na bakongo na banyanga bambebu il faut aussi il est la chose de faire c'est quoi à tous ça mbongo il faut c'est quoi à tous ça de connaître est na linga c'est quoi na sabe mungu bakola ça chrétien ba bibi yo c'est quoi à tous ça mungala il faut c'est quoi il manzi oh na be le manai Je crois papa. La vie sainte est aussi amen. Peut-être papa la vie papa. Bata ba yanzi ba benga kin suidia. Baba lela déjà mutuna butuloba amen. Amen. Yaza kishasa menesera ba kin suidi. Ngaza mudinga mundunda haleluya. Na ba yanzi to kangami ba bunda badinga ba yanzi. Badinga to sa to kangami ba ngaba makala. Momele yolo to kangami. Ogomona baba lela déjà la butu. Na moyo mwabala. Ezati fobo mamobali lakini suidiwana mobali abantu ndwana. Eza belepe babali saba mona mokili akota famille tata. Ata pakoli ne ba fode tata ba dendi ata aye munene normal ya Jésus vitatrice ya Yesu. Mweni bale landa ye. Ezati pasela sana mobali ya butu. Loba mobali nyoso. Mobali nyoso. No ça c'est loba mobali nyoso. Mobali nyoso. Mariage nyoso. Mariage nyoso. Loba lelo. Lelo.
bongo tilo bana ba amen na bi munene na yo ko pesa musala $1000 e ba 800 na ba régie des eaux na tanga ba amen soit kana kolego Je m'en fous. Jésus-Christ, notre résurrection, c'est pour ça. Moi, il y a Afrique, les hommes, il y a Pâques, les hommes, il y a résurrection. Famille en ligne, et puis, il y a lycée, quoi. Mabala, Mabala, Misala, ma voyage, ma relation, ma compagnie bien, Mabala Malonga, Santa Malonga, Mabala Malonga, Mituka Malonga, Église à Solo, croissance, épanouissement,
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monanaka tembeni mamakandi elobi